chaîne de la diaspora congolaise. Tozala ozoni. Maya Pasi, courant ya Pasi. Y a pas de normal, y a pas de normal. Bakulona baza ebele. Sécurité ezate na mboka. Tozana kimia te ko papa bapota. Kokote na bandaku la police amena ba enquête te. Yo bitina na bango ba osala na kamunganga te. Ba yaka polo makambo ya mwasi na mobali soki ba abunda. Tolembi botina so soda makasi ya basala biso misala kitoko. Awa na kamunganga. Tozo senga te eza droit na biso. Donc tozo baté mboka ngo ya biso to tekango. Nayaki vie ya kiserse. Mais comme il exagéré, babongisela biso makambo nyonso tona bugumesa me ba deso de saka fort yeka tronzango ya betaka banzango ya ba difficulté zebele. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mbote sika bozwami bozolanda biso à travers chaîne Nabino Bolingaka mingi tokoyi na commune ya Ngaliema boyebi commune oyo tondi bato ebele Ngaliema boyebi commune oyo kenda sango toye kosala nini tozali pe na quartier nini torotuna baimboka oyo bazali na kati ya quartier oyo bakoyebisa biso Ngaliema na pompage nini elekaka na DGC nini elekaka. Merci na bandeko nyonso bayebi ki bazalaka bana ya kotoyo oyebi kozalaka mwana ya kotoyo en tout cas tango ozomona déjà nzela oyo place aux Hollanda aux Ali ko se retrouver ninge balobaka kini ya bakinois kini ya bana kini donc tant au la koto déjà aux Ali ko se retrouver tondimi to sala tour ya ba commune nyoso na Eco Dynamique télévision au Kenda oyeba commune na bino ndenge e tikalate commune na bino e komandenge nini na révolution ya modernité. Révolution ya modernité, est-ce que Congo nabino ebongi, est-ce que commune nabino ebongi, est-ce que commune nabino ezaka kandenge zalaka à travers tranche oyo, à travers magazine oyo tokolakisa bino ndenge nini commune nabino ezali. Lelo tondimi kobanda na commune ya Ngaliema tobandi mingi précisément na kati ya pompage bokomona ndenge nini bakinois bokomona ndenge nini bana ya pompage ndenge nini bafandaka. Merci na honorable Edi Ngandu Kalubi mwana mboka ya solo représentant valable ya bakongolais nyonso kuna na Japon. Edi Ngandu mwana poto ya solo mwana ya Japon ya solo. Merci tokiti na mabele na bino tozolakisa bino constant ndenge nini bana pompage baliaka ndenge nini bana pompage bafandaka ndenge nini bana ya pompage basepelaka. C'est parti. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Ah toza mbinza nini mbinzo zone bino na pompage boza musika te toza pena musika te ba musika te oui botongi toyeba na mbinja awa ndenge boza awa difficulté ni nango boza na yango awa na kati ya mbinja. Bon toza na difficulté à courant mai vraiment eza kitoko te. Donc courant na mai nde awa eza na problème. Oui ndetu misala toza na misala afa to sala mais courant eza te ba mai eza te donc to vivre pendant na kokoso. Vivre na kokoso ya courant na mai. Oui. Siko à part courant na mai koto ba kuluna bazalaka te. Ba kuluna baza ebele koto ebele donc toza pena na insécurité makasi. Toza na insécurité makasi ba kuluna ba ebele. Osenga na ba kondio bazolanda bino nini? Bon toana posa ba bon c'est la biso na likama courant na mai en plus ba landela na ba kuluna poto vivre na insécurité. Tongi toye ba difficulté ni nango boza nango koto na Ngaliema koto. Toza ba difficulté makasi ya mai ya courant ba kuluna sécurité ezate na mboka. Ba kuluna ba agresaka bino bien ndenge nini? Kasi makasi kwa kota na bandaku na banzela ko kanga bato partout. Bongo la police esalaka mosala te. Yaka na retard. Yaka na retard ya esene sala. Yaka na retard. Kombo na mama mimi. Ah toza wapi? Toza na ozone. Na ozone. Munganga. Na ozone na Kamunganga. Kamunganga. Merci tongi toyeba ba difficulté ni nango boza nango awa na ozone na Kamunganga. Awa to lembi na 21h so bokomi 21h
bakuluna babandi kolanda batu na basaki na batineli toza na kimia te ko bapota kokotela batu na bandaku ata bakoti oyo kobenga la police bamenaka bango enquête te bayaka na retard toyebi ntina na bango baosala na kamunganga te botindela biso phare descende basoda makasi oyo bakosala misala ya kitoko mpo na bino la police basalaka eloko te basalaka eloko te bayaka mpona makambo ya mwasi na mobali soki babunda nde baye na bitumba ya basi na mibali soki babunda nde bayaka bitumba o ya batu oyo basali batu baya kosasine biso na bandako bayaka te biso déjà deux fois yango bakoteli biso na baya kosasine biso kozwa biloko basalaka eloko te papa toana na problème ya courant toana problème ya mai toana problème ya sécurité na quartier bakulu bazokota biso na bandako koyiba biso papa na ngai 21 koto kokota te il faut okende kaka avance oyo 21 ko izwa bakanga babiloko tolembi salité beta salité côté na biso salité makasi papa na ngai propre ça toana na mboka mais toi na capitale na sei bakonza mboka ba soutenir biso ka Munganga te takite tozali et toi na photo va na mboka ngai kombo na meseni nango na Kamunganga papa ekanga mwana mongala ya solo tolingi toyeba ozali awa na Kamunganga osali déjà combien de temps na Kamunganga nasali combien de temps te mais nasali 6 ans na Kamunganga awa na yaki vie ya kiserse mais ekomi ko exagérer ya mike tozo luka pembeni ya prince baleta bakomi kobotola o bapesa basaki ya sima o boy na boy soki moto akiti na terrasse po abimisa mwa sable eza parti ya développement bakomi ko escroquer mais eza la pasi soki tosali intervention na biso moko na ndenge ya bitumba bakomona ndenge nini eloko ezopesa pasi yango wana okosenga na bakontinue eloko na kosenga na bakonzi lokola l'union fait la force baltindela biso bato oyo bako soutenir biso bien pona binke mike ba mama batekaka yango efutaka minerva yango eleisaka bana sikoyo kobengana bango bateka na prince te bateka na wenze te po boye na boye yango esalaka ngai pasi toza na Kamunganga awa yo na kominia kolimi Ngalema ayo salaka ni bon toza na chambre fade sana chambre fade toyeba ba difficulté nini oyo monaka na kati ya Ngalema awa na Kamunganga bon difficulté mini na monaka nde bazonyokola ba mama baoteka me buka bango boye mo mama ko teka na pasi baoteka bilo na motu mo ba bebisi bambongo ezobunga bango elo pe na mona susu to na courant te sécurité ezate do ba kulu na osaka na te ata na moyi boye mo mona ba okanga bato mo bato kata chaîne mo le boko calamité awa ba kulu na moyi courant ezate mai pasi mamuno soka pasi donc toyeba te mboka ngo ya biso toteka ngo tobima na mboko toyeba te ndenge tokosala na mboka toza na Kamunganga na commune Ngaliema tongi toyeba ba difficulté nini oyo monaka awa na kati ya commune na bino na Kamunganga toza na ba difficulté ebele ya liboso toza na courant te tala ndenge tozali courant ezate toza na mai te toza na insécurité total moyen bato batambola eza 20 heures il faut kaka bozala déjà okoti na bandako kuluna moyen eza te mais la police azalaka awa te bapolisi oyo tozala soko obengi bango bakotika poste te bakonzi batala makambo ya mboka eza malamu te tozovivre kitoko te kombo na mama Damani toza awa wapi na commune nini toza na commune ya Ngalema na wenza Kamunganga awa mama tolingi toyeba ba difficulté nini yo omonaka en tant que mutu afandi koto difficulté toza nango ya courant na biso ezalaka nango te soki bomoni courant na 5 heures 6 heures yebe kokende net banda tongo toyaki tozozela tonika fufu moyen tonika fufu ezate courant ezate eloko nini kosenga na bakonzi ya mboka o bazola tozosenga na bakonzi bazwa solution ya courant Kamunganga na semaine mubimbe vandaka 2 fois tozala na courant malonga te toyeba banda okoli koto yo difficulté nini bino bozalaka nango koto difficulté ezaka que trop de salité donc des autres tu as beaucoup mais des autres ça fort comment beaucoup mais na bino mama Fatou asala musala te full eza libre salité za fort yeka tronzango ya betaka banzango mais abetaka banzango yembongo ne gouvernement betaka banzango sili salité yo motala kuna ba salité za fort ya ba difficulté zebele
koteka pasi koteka pasi tozoteka te biloko nyonso emati biso talo tala nguba bando yakia fale naluka ta mwana nikelanga baboya mpo naza na mbongo kofuta ye te donc makambo ebele eza pasi mpo na biso awa nazomona kuta eloko naloba te nazeli bana mpe baya baza bakendaki klase bazoya te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi à Éco Dynamique Télévision. Ndenge tolobaki na bino toza na commune ya Ngaliema na quartier Munganga boyoki ba difficulté nini ya batumi balemi satu auto tuni ndenge ba pousser ndenge ba décrire situation awa na commune ya Ngaliema na quartier Munganga ndenge nini ezali. Bomonaki wenze ezalaki sima na biso tolingai kokota tozwa pe ba mama maraîchère o bazali koteka ndenge nini wenze ezali gérer, est-ce que bazali ko gérer wenzango kitoko ba taxe ba futsara bango ndenge nini, mais nous sommes obligés de vous le dire, tozali arrêter na autorité compétente ya marché oyo baboyi biso to kota na kati balobi avant to kota esengeli to kende epai ya bourgmestre ya commune ya Ngaliema tozwa autorisation pour to kota ba mama o bazoteka situation na wenze oyo ezali ndenge nini. Merci parce que mboka ezalaka toujours mboka ya ba congolais ndenge tolobaka yango na voix ya likolo tolobaka yango na voix ya sete ou bien to bombaka na basa ba mesa te poto loba Congo soki ko bonga ezali ngai na yonde to kobongisa Congo, mais ekozala mabe soki to sundoli yango bandeko ya majorité bandeko opposition parce que bangonde bazali ba politicien bazali kolobaki ba kobongisa mboka. Or Congo ekobonga elongo na ba congolais nyonso. Merci parce que administrateur ya marché aboyi biso to kota na kata marché alobito kene epa ya bourgmestre ya commune ya Ngaliema mama Fatou. Mama Fatou apesa mitindu na kati ya marché avant rota il faut kuta na mama Fatou o azali bourgmestre ya commune ya Ngaliema, mais le rôle la biso pe to sala kana biso musala boyoki ba mama ndenge ba lobby wenze salité mama Fatou asala ke lokote musala neka robetsa banzango na kati ya commune ya Ngaliema to sali musala ekoki bongo. Merci na honorable Edi Ngandu Kalubi oyo azali notable ya koto nyoso ye azali na Japon. Merci na bino nyoso bolanda kibiso. Merci na Rich Tempête azali patron numéro 1 ya Éco Dynamique Télévision. Bye et à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.